Nzamba sala kali boso mikolo. Dawe est compréhension pour la cadre place. Pour nzamba tala kapako yenu. Kama Azangi ma. Mungu ulizoba ayoka le bote le kambo baba yisi. Mais mungu bayele asala kanini bis. Mungu bayele va confirmer le kambo moro na bisu. Mais mungu uzoba le kambo ni. Kutoka kemite oba ebisie yenda kubili bosoka kumbaka ngo bemwe azana bakweto bakambona exacte bemwe bakage chaque groupe bakaya ko ya 20 na kotia la combien ou de 4 de le mot que capable de passer ni paquet pour que to que les enfants de ensemble za rofoto esa ka folo de ensemble esa kuna volonté tangu ogoyo kubomba tangu sana bai kompreso samle sana tini so muliko lokuta kwa beni sa kuja kwa samu to kompreso kwa sana ni so jadi chapitre na deni ni verset 10 à 11 tangu ozani kuli tangu ozani ko to nzambi na aboyo yo anakosi tango que no so ba resurrección sanini o so ko ko sanini o go sani de personas so que na monaki bulam de personas que de mori be ba to biga na biga pasa memori ko ko sanini de ta ko ro Azangi nego na cadre bonito so ko ni chapitre Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Akosala mabe ya ndenge nyonso mpona kokosa bato oyo basengeli kobunga mpo baboyaki kolinga makambo solo oyo ekokoka kobikisa bango. Yango wana Nzambe atindeli bango nguya moko oyo ezali kobebisa mitema na bango mpe ezali kosala ete bandima makambo ya lokuta. Alleluya. Amen. Gorandi tangu ozana mabenda sema tangu ozoni mna parole za disati Nzambe osana yego Nzambe tindiyo Bolingo lokuta oba no yo bakritiki oba no kubona barriere jusqu'au sana na Mungu Nzambe na Mungu Nzambe dawa bikisaki okoloba amuto Nzambe zakati amuto dawa Nzambe zakati meta Bolingo lokuta ko bilio bosa ni noso na ko ngora barriere Mungu Nzambe nokaka tela ngaka lo bele ko tenzela ko sito meza ka volonté na bilote za ka volonté na ndia o atinyo esprit compréhension o niveau kuta apolo so social atu babebe so ba mabe ko sani mena bato Nzambe ko de le verset ko de verset ba o ya linga katima sani ni apesa abango mayele ya comprendre bolam na Mabe. Verset 12. Boye bato nyonso oyo baboyaka kondima makambo ya solo mpe balingaka masumu bakozwa etumbu. Merci. Bato nyonso oyo bandimaka bamasumu baikompréhension koka makambo bakumbela mu onimo siliki obose oyango basalelio biblia loko so nini tena ko bakalo metumbo ile sana akutuna ka mungela so kikizo no utaki o mona ko mona ko na mona o se kama la no bigo bigo o ra bika o zaki ko na o moni Nzambe to so le chaque ko apese ele wala mama sigane la dio alobi awa kozana tuko tena la yoza ne kozana etuko poko mona sokyo mona kate omona yoko ko pera kate sokyo ozape na elembo oui ngala ke na sera ka operation sala operation ngala soko ko tete na kota ni ngala saki ko na sala ki ngala be nyosho ko sani ni ya beta kande kasi bandeko tosengeli kopesa Nzambe merci ntango nyonso mpona bino bato nkolo alingaka ona bino etoko bidego kukosolana de groupe ba oyo Nzambe alingaka batoska babanga basaka na ba reserve mpona bino
na gogo pesa nzambe bese ndenge apesi no espère qu'on comprendre Mabe na ma mais ça n'a pas de bébé papa ça n'a pas tout ba bossa na kabona ko nzamba sala ya solo nzambe apona bino ute bande pobomika pamba te mulimu mosantu akomisa bino bato ya nzambe peza bongo bino pe bokomi kundima makambo ya solo. Haleluya. Mulimu mosantu mena bolingo nzambe tina bino mulimu ede bino nzambe tina mulimu esunga bino kwene woluna incompréhension nebo soko bolingo za makasi okokuta elele mungu nzambe okukabate bolingo za nini za makasi okukuta elele mukora kate mais soko bolingo za tosofuye makambo kofuye osofuye makambo bolinga basambe ga simaki ngana ko dimba de ko yo so ba ga simaki bolinga simaki mais okosa ni yo me sare je yo ko be salaki ni ba kenaki mingi babiga kipe mingi pene bitemele profeti wakiba salama bamusha sempre possibilité bamusha ya tsewe Mabe simba possibilité poser question est-ce que vous m'entendez on va mondo Azangi kondima ba ko sai tumu na bandai ba kupsa kazambe soni na ko sa kondima ko sa ko ba si bakati na yo evino ba ko provoka ba critique kati na lingomba na place na kwa na place soko ngoni mutu baba mukodo azaba mukodo si papa bana hamulimu de papa mulimu soko ya mutu aza fokoto soko ya mutu aza kido mutu ana soko ni ko kanga mana ye soko mutu pona ni eloko beli sekati na ye si ya kukabateza si ya mapena kutuza mo Mabe zakati na ye epermeta kate sala bolamu ako mama zala makoke beleza basi apesa nzambe makoke kwete nzambe apate na makoke wana po mutema zoka kwete Mabe zakati me muntu oyo azala bolamu premier sita ngara kuna ka bato premier jour ko kutene ka ko samile ko tel ko mi so aba no so tende ko abi so ko ko papa o dira ko so mira si c'est aka zongi papa c'est mon voilà même abonnement pas de ça azala facile que c'est ko ko ngambo ka Papa ni mwana Mabe bakoda na baelele Mabe za miti Mabe katreza miti mais bona utosala kato tolo urake etabado bakansa nazo bonza passer pesa doso be passer doso nalo sabe passer por mo tema na ça va résoudre ya mais mutu asana bolingo le kanzambe akoso amutu kape sinzambe kwa bila bana ebe pesa unjambe te apesa umuntu pesa onani njambe amen azanga bolingo KABA kana meme loko ya muka izale pa bimusona ko azo pesa ngo njambe mutu te azo pesa mais mutu azanga kompoto papa mama ako na ko toujours aka ezala ba bakanga mako kala mutu le même niveau mutu ya ka kabla ko ne so ki ni na so ko se kamba même ndenga zakina mboko te na ndenga ko mina mboga kapaka ndenge mboko biloko to pesa kuna pa te musu awa place ko so ki nzamba za awa Passa do bomba zo bica para do fuga do nzamba za tapo oyaka desika fuga ma tapo ojive kanisa nzamba ngo bora bakoko ri basana ka baba kambwana pasa za mesi amobe badro basana le koresante tapo sale koramu akele me muntu asala koramu soko sale koramu sala kana tu papa merci na shoki yote
Na ndenge nazalaki papa opesa nzambe pesa. Mungu leo nimekaba teni za malade ndio umekaba sisipande. Ndio kuna ba malade ndio zonga kaka. Malade ndio kwa nini? Nalo osali actually grâce monende na ndenge ni kamone zalaki ore sone. Soki lelo nazalaki te grâce à Mungu. Tika yo pesa bosi. Tango pesa nzamba tali yo. Alobi bandelo malade osali esiambe. Ni personne, pourquoi sont-ils? C'est à payer nous devons faire alliance. Maintenant, quand on sommes ici, merci dans le cadre de mon salaire à salle alliance. Je vous dis que vous avez un compte à pour nous la série qui a la reconnaissance, c'est le Jésus à côté qui. C'est pas ça que je dois dire, Sobino, pour moi, ngamu kwa bomba nani? Nzambe. Soki okabeli ngato okabeli mtokabeli nani? Nzambe. Ndio sikapa mukoro. Bado kusopesi nzambe mukoro kumureo. Ngana daga kwa mtoto. Kwa hiyo kama ngulu ngulu o pesa mtu kasoro pe permite de la techa. Ajo mora. Ngana sana kwa mtu. Tena kusara uje pora luka kwa mudako kwa mama. Esa strategia abona ali. Soki ozosa muntu pali poso porque c'était il était marqué de ça qui dit la dienne mogé pas mon corps de bagage il dit la dienne mongo ozui ezana pourcentage à l'examen ndeko mongo kakoswa kozio kabakabilo mbongo ozuna kopese pourcentage mais d'ailleurs comme dia makaso ko pesa ni moko mais ko sani que mundo pe apeso mbongo na nzambe mais moko to suka apeto komi awa no iglesia te buena iglesia wana ni bambo tu mais tangu chamba bambo la kioka reconnaissance na chamba mo ndeko bodamu pe ko ko na ngeli soki koso o pesa kambongo tena mutu pesa mbongo na nzambe soko so pesa mbongo na nzambe mukoro longo eglise ko do bakeke ngana soma kitolo na Kristo ngana ko soma sima na Kristo omona Kristo na grâce ya Dieu mama kikopo sako pesa wana mutu mais soko sako pesa na nzambe ko moto do na ngo ogolo banini nzambe kandi sina na kona sana mundu mwingine nzambe kanisirana na ona sana na baitonga nzambe kanisirana na ona pe na ona sana na baumbu na yo nzambe kanisirana adamu na sikira bombo ona sana baitonga lori memudo kuzoba alo so ningatira pausus na solo ona natala ndeko eske yo osuki saka mtu eske yo okusuki saka d'abord tango sa kuosa Église sotomo contribution na kwa église makumba kwa ni bokende ba mona pete nzamba sa capable de kushongola bilo pa remplacer wa mususu amen amen nzamba sana osa na fil chaque fin de mois papa soko na communiquer ça na papa les sagesses sont compliquées chaque année nous sommes capable chaque fin de mois papa ko zwa mbongo chana vitu mbongo wana chaya go onakisa mbongo na mbeki kusoko zola lansa mbongo na mbeki ulibenda kipofu ili bilo chaya mbongo na chaya sai malamu soko bomba kwa ni kudukira yo cha mbongo pele kida unyo che ana senga simba lobiba kusanga tusona likotana nzambe yo batela na amwaki mbongo na zui a na sengi maladi ko na sana ko boka ko na sana ko pesi bilo nyosho zakati zote dana mbongo na pendant des jours tango ko yakatesika avec kwa pesa kuna konima zambo ona senga kina mbongo tangu umba kutaka kujongo mimi nalo sababu kile alini kuja kumwona makambelezo na kata ndio manque de sagesse nego mimi bado viko ba église mbongo ba poko ndio mwana kipasi
na kati bonzambe eloko fele ezate na bonzambe eloko fele ezate confusion de péché ko sa nzambe limisanga ona ko na mwasa na ko ba letaza ko ngombe ko ba ngombe na batabo ko kumbe sa kati ya shukutangi na Yesu bataba na bangombe kai ko bino kusaba ko sega ko limisa batabo ko ya baba limisanga na ko ya ko net yo so nzambe kamba. Alors, les sous ya mutu ebangisa muyomole bakombo luto baza kubanga kosuku ale rukuda passer na kati nini bisoto mona na tabu zokola ba basotela mapikiki boye nzambe ni sana na kuto konya na kobalete pamukolo solo grave revision ça a pour l'espérance na makolo ba basa kosenga ko so publiquement ba mukolo presque azo pasole de poso ba nzambe azoka soni zomaka nzambe na kati ya temple telemi belelo tosala ozosenga bolingo ozosenga eko nzambe aza kambana na yo te nzambe aza kambana na yo te tozongi na makambo kokoto mofe ekeloko moko nazokisa kino nga ndenge naza bona ezote soki na longi nga na golonga pona ile pona sala na kokende na sentire nzambe na kokende na se pona nini na lobile ngala golonga ko to mori musanto sa alobera gatile no to sola muto ko sola mo granja abwa sakana mongana ko yi to sola mais ezala temple nani mususu nzambe asala mpona bato ya bauteka awa po basalaki bolamu baza kobanga nzambe ezalaka niveau le temple mobima nzambe asala meza kuna eza baparcele bamokolo presque si ayokaleka mo ndenge eza mokolo parcelle ça mais na ba parcelle wana papa mama parcelle yo moto tango kufi okeko trouver que parcelle yo olongi okote no me parcelle na yo ngome utoka ko nini ozaki na bolam mais le boko na yo zalaki ya oza kubanga lo nzambe zo banga masumu mais le boko zoka mbongo topesaka basala nzambe to mama papa lokola ide wana kopesaka mbongo na mutu topesaka mbongo na nzambe tango sopesa mbongo na nzambe ozokonstruire un jour ezala bakoso komona bayebiseke ntango loso parcelle nyonso nzambe tango ndinatoa oyo ozokopesa olezokoso biseliliswa lobeko na ndako papa ezala bandako ebele soki bongote sino na yebisaki bino bisika eza ebele sele alobe mekata bible bisika eza ebele na kati ya ndako ya papa na ngai bisika yo moko kotonga mama papa ti oliaka komela apres nyonso tomela papa mama bible lobi ekendaka na papa lia na yo bangombe zala na mituka ona mituka bandako jusqu'à la poto oyo opesaka pana nzambe nzambe asala nini nyonso wala soki okontinaka te soki opesaka bato ya nzambe te biloko lotinavena yango okufaka molambo ozali parcelle mais ezalaki na mbongo te ese ozokopesa papa likolo eza na makambo construction etali yo moko yango kaka bato bayebika soki balobi tozosomba saka nsima pamokolekite muso akimaka mbanga naye mofoma loteka mjokosa osi mwana osombe otoki kuna osombe tole ozali kuna opesi mokuna bato soko bimi na kristo lokoregreketaka te loba nzambe kanisaka makambo asala na bakristo ozali na mandati kanisaka ntango ozali na bakristo ozali nga naza paster mais soki bayeba église ezoleka mpona cotisation ya constitution apesaka pela sombaka batolo na kizana za kusomba batolo na basima mais eza na yeye mpona na tusa na pesa mpona eglise na yeye nini na tusa ndeko
luka bolamu rwamdise ezali tala bokosamaka te nzambe azali rwamdise mpe ezali mokilo tosala yango papa zoka kasi botala eza kokuse ngata unakanisaka na ajo nakomi nakotela mokide kojima nde te jour so nakanisaka kanisi jacob uzana rekonosu akozokanisaka Jacob uzalo leto ndeko soko komi karata senata komi musika kanisa kado poza kana mwamba reserve tango so kanisa nzamba zake tango so kanisa robi sezali ukomi na nina ba tango so mone kumukileza bien mukileza bien mwasa baku mwasa mwana baku mwasa okoto ozo sana yesuka pe esali lego ezaka batu afa kufa Mabe asapomoni Mabe asalaki metango azokufa no nzambe limisana na nzambe na pasa nzambe limisana na sakolo mutotela kufungana bomake metabi ko enero sana seko limse abiki bobo lambo ezalaki na ye bakasa ko sala Mabe nzambe salini na suka fo approche Mabe nyoso biduma bino ko sekyo pe asalini récupération Choko sengo limi safa kufesa chance. Me bagondo. O au ane esengelo please. Au ane fo pitra kusana. Papa mama ruwa bise ezali likolo ezali. Likolo ezali, ruwa bise ezali. So ezali tango so kufukani yaki asekwa te. Ba kale ba mona na tege ba mona na ki ba kefe set. Verse 50 kumona yango ba kufa ba sekwa ki. Aporte pona bomi. Maintenant je n'ai pas comment bamba ta ko patani ni ko presa. Donc ça dépend mon crédit quand même yo. Dans ajo. Mon qui a pé, to ça robi. Dani ko so décision na ajo ko na so décision. Natal limi. O yebi ko ko na yo te. Oyebi mukolo na yo kia kukufa titamu mabonde yendaka sente spika kutusu kozanga mabonde li ine kotaka asema bepo sima bepo ko ubra mabe biyo bi okwero vita ngoje okele o dada masumsu ola mukina kote me kope musala karakati tenzela elugo problem uko kwa mwangu na mwasa basi ukwenda mwana batuzen exactly na pele pale sana mwasa leo kwa tele kwa nini kati na yo konjambe mwaisa la exactly kwa tele kwa souverain sumo vile segre kupasambe mingi esegre kimu a senga kwa senga zo kusenga kule kusada ye ya sente sikatu buka opere zakati mais soko yebe zani kambo sana kanango bimisa soko mono ko bimisa ko te joie des hommes ikambo de solo kuselelo ande mo na sana ko susu nzambe ne ngate mutatakasi nzambe alingakate mutatakasi mama lo teleka bikana mais loko ibomisa ki passe ko bimisa ki eloti mais nini cosa qui prend la haine ma pesa la carte kwa azangi mwasa kitoko makasi azangi na makabu na kata vi ya mine mbongo za kupesa koso kwa za kubomba na plafond asa kubomba mbongo na plafond mais ba age ba kei ba bimisi okende dawo soke mbongo na taso kama da so pena kesho mbona tupaleke nazo mbona mbongo zile kyango mbongo atamu atamu bua ora nini Mabe zalaki ya mwana mais mungu mimi na Mabe kwa ndani sina soko
osanzi biloko ozongelaka te. Soki osanzi ozala décision kozongela te. Otango tosanzaka mongona yaka na porte kozongela sopa makambo wana. Bima na mabe. Mais eloko ekosofra mpe bodamu. Bodamu ekokola. Mutu azala kokofoma aza facilité akota na rosi. Bodamu azala nzambo kolongote akosa. Amonaka bamususu kende na musala nzambo senga education nzambo akokele. Bodamu bali kopesa kapala tsaka nzambo senga futo. Boke tango fundo mweza la nyonso topesa kwa nzambo kofuta mwana wako. Nzambo lekona. Muntu akabela kanzambo adebisaka zaka ta biblia. Muntu akabela kanzambo do adebisaka. Nzambo tango bigeza nyongo nzambo salini chapitre 9, verset 17. Pour kabela mutu akelela ezali kodefisa Yahweh. Kosalisa mutu akelela kosala kate donga ozo defisa kanani. Mais soko defisa nzambe doksa afundaka double. Ofungola kamitema nekoleka. Parsena gozo. La ilanga mikolozo yake kuma odo basaka. Papa mama soko zana mo ebi so kutomba. Omani sikawo. Soko na kwa mtoto de gantamu. Kanisa mwana kwa soko, kanisa mwana mpaka kwa. Grâce à elle. Ezalaki na chapitre. So akufi mutu ana zaki rome. Mais bolako salaki bakelemi papa okufa. Grâce à Mutu, grâce à Mutu, ça le lame, mais tout est ici. Tu as pas mal de ma vie qui s'est passé à Mutu madame. Neuf. Papa Mutu ça la kabolam. Na presa ka facilité ça me officiel. Après ça ka facilité la bomba comme le zamba sur la go. Papa nzamba poussa ka ya Mutu. Nzambe baba akisika bambula mutu baba akisi. Kwa monika usai. Amen. Usai kili. So nzambe bambula kababa mutu akufila sana bed. Bala moni maladi batione baba asuko baba mbula mususu. Amen. Ndio kwa maana ndio kama kasi mmoja usitinga. Bobo la buwana usala kwa nzambe bazala kuposa oko ndire kusala nzambe seka mtu salisa kabato nzambe seka mtu kabla kaba bola nzambe seka mtu kabla kaba to basi nzambe seka mtu azokashaje basala nzambe. Luc chapitre 7 verset 2. Kuna mkonzi moko basura ya Rome azaki na mosali moko oyo iye bali kulinga mingi. Mosali wana azalaki na maladi mpe alio kufa. Etango bokonza basura ayokisa kwa Yesu atile bamuta mutu mususu ya Bayuda po bakende kobonda ye ete aya kobikisa mosala ye. Aba komi epa Yesu ete babandi kobonda ye ba olobi ya solo moto atili biso azali moto malamu. Ebongi tosalisa ye. Aka ekona biso ezali kutu ye moto atongisaki ndako na biso lisanga. Haleluya. Amen. Olandi mundu wana kutu yende atongisaki ndako tozosame. C'est Jésus qui va te laisser. Ça le tika mundu na samini. Luka kuramu essentiel de Dieu. Bien, mais on a l'église, parce que 10 000 euros pèse 1000 frères. Au temps de profiter la carte de l'église. Vous allez voir, de profiter. Famille de Azangi, on pèse au logement. Ok, d'accord. Et ça, là, nous sommes pas dépenses au salon là-bas, et pas dans un Zambé, là, tout ça. Donc là, on dit qu'à $100 de la Zambé, mais la moi, si je paye ça, on va $100. Donc, il y a un Zambé, qui est comme une salon.
Ingazambe mingi omili nzandana ba poso saka ba dépense ba poso kuzoba kana ba poso saka ba dépense les dépenses za mwasala ngo même ko ko zo amere ko ko église ko ça ne pas ko église église on peut ne comporter ko église on zo fils ça l'envoie ça mi ko me pesa la question pepe ça wana église on zo compter ko na passe ko pesa oyo pesa unataka kukomandeyo ngara kudala na bantu tako fuka ngoe dama bi jako muto asali bora mbingi sempre pesa kutara kaso kombe jomo sura sana katenjela bora biksamu espio la donna na espio kwa muto asamu muto ama donna bika sasa espana o asala bora mbingi akata nzela na so chasses pobulamu mwenzambe akotro susu eko luka bulamu mesoto kako kuna pesa bado pesa passer bado pesa passer yo pesa kama una passer na pesa so como le calme so kwa ndio sasa bon kisa bon chana ndio meme ni sengela pechamba una nenge osundaka baba okukabila nzambe mungu aliposo azalazua nzambe dala zua obiso tozalona na pasi na biso zua okuzaka biso na bandi na rebanda biso mungu aliposo na dekoretede alubini kelezaka zua na bino pora somba ke bino yende kutelosa zua pesaka kabela kanzambe ndenge osula pesa kanzambe ndenge soko pesa kana ndenge osula kate musalo zokisana ozo kuona klase de banga ozo kuona klase ndio lobi batu apokoto bakugora kukonzi batu apokoto bakugora kukonzi zana kanja batu apokoto bakugora kukonzi ndola de pouco tu namona karogi eza aura akora mose chapitre bato pouco tu akomona kabukozi mengo yo ka ndo chapitre pa mukoro pa koto na bule ayoko pe chapitre pouco tu komona nzambe te alobi na pena ba église ya bato santé koto yao ayebi nzela bato mangamo kasi nzela ya bato pe kusanini pouco tu kamona reserve kabla nzambe pe para saka boye basenge disaka sima ozalo capable ngale disaka sima ozalo capable kusomba disaka sima ozokanisa mo asero zoto orde ozomito granani yomo o pasero prepeso se le yotunga pasero kuna oyo se le ora mwejo ekosani saka yo meme kana za yo kasi ke bitu ko sa o se ke na suketa na tele na yepa era kosa kosa meko benga esho ba porta wanda ko kwa hiyo kumono na o se pasa pilo ko ko le kama le ngale le na na mayele po ngi sanjera na fongo na po digamos yaki juwana awa batu makenda ka epanu basaka espomo to bakenda ba me batu bakenda ke bana nzambe basaka espia nani ha okenda kana mutu debe kenda kana na nzambe sokyo koti na katu mudomoni ngai église nanga anga so passer na kuliwa mpe ezala ba église mususu akoyamba na se erase mo kwa passer na pensali me ba limita kiono nzambe taka saka nzambe atana kama Kristo taona Israeli ezoko bakome na pasi akako bisa mmoja na hiyo iko leo ndio kuna nzambe kabisa kwa maombi tani kama bango bazone na nzambe asasa na pasi komile bango nzambe kama pasi mukana nzambe kadra bango akeko isa mmoja na hiyo iko leo na tindio wewe unaona
Gele kwei. Ah, passa o que eu faço. Chefe dele, ele não vai fazer o sem a com os. Mas já você olha muito. Como é que diferença para isso? É isso que eu coloquei com sem. É isso que eu consigo. Mas a compreensão de cabo sem lançar a cara cabeça. É o do que chefe da baguete para a moção de produção, o leito se ocupa exatamente por divisão para mim, eu como capacete sobre eu como capacete. Quem é Nzambe que ele está aqui? Depois da baguete ocupa para na boumbo, ele ocupa boumbo e a baguete, boumbo e a baguete, Nzara boumbo e a Nzambe, depois da Nzambe a standard. A moça porque sempre se mais ocupa parte na baguete, baguete ocupa parte na baguete, Zara baguete, entendeu? Vocês vão passar o carro, vocês são muito bem, a sua não, e para já muito sua cá, a Zangi. Basta como na passe, a moça a Zangi na Zamba, a sua pega na banheira Mario. E logo na Zamba no Israel, a muito como aqui na mudança música na Zamba, aqui sai que não. Na yo que va a pasar con Dios, chica para campo que mira con hombre que no pizza. Vamos con ese na mujer. Vamos a pensar que yo, musala pensando que yo no la puedo querer. Ah, yo no la puedo querer. Mais Israël est sur les exemples. Est-ce que profite pour les autres? Comment est toujours pour les chrétiens? Ozalaka fana ya pasteur, ozalaka fana ya église. Nada molimo ko visa muto alo pena bino de peso. Ya umoni prophétie a demandé na kamo, mais accomplissement est bien là. Ça Jésus parce que qui sont Jean c'est là. Jean c'est là ça là. Ils sont c'est. Mais Jean il a dit pas pour ma kamo zo e ko ke ko là. Non ils makambo toujours ekokeli mpona yo oyo makambo ekokali mpona meka bazalaki na baproblème ya mateya ya baeglise ebongisi bango kokino mateya ya baeglise nakoyoka motu mosusu te mpo biso eglise biso eza monene biso eglise toza na 1000 personnes biso pasere asekusa kutu biso pasere so oke priere simbi makambo kosekusa bato eza mosusu makambo ya guérison eza mosusu me makambo ya prophétie eza mosusu. Guérison, don de guérison, non ça va faire ça. Mais prophétie ça les camousous. Bah tu vas les dire que c'est ça ma guérison ça me dit. Amos combien? Hey, yo hospital, azana ça. Le bébé soit prêt tout ça quand on a besoin de la sommeil ou toi. Le bébé pour le bébé soit calme, c'est que tu as besoin de la mais yo ma campagne ça va être pour les église. Gaza mutu eglise songolo. Nzamba ba eglise te. Nzamba chrétien longola ka idora gaza mutu eglise abetu. Gaza mutu akatre no longwado. Kama nzamba ko supesa professeur mutu za net bobungi. Ya moto sa habiti ya popula mutu. Iyo o famille za toujours expliquant ce qu'on dit à mon expliquant le choc avant de nous retourner l'église nous semble on continue ni ma parole à Kumbelio Abraham se trouve dans ange Abraham est qui va le premier jour et quand ils étaient combien va Noé parce que pour dans ange va tomber au champ va besoin de na babo. Moi, ça c'est bien, à un prophète, il y a bien été. Prophétie, c'est différent, n'a miracle au monde. On sent que c'est un prophète, un miracle. Et c'est un prophète. Un prophète, c'est un contact maintenant. Bato ezaba no ezaba tu amona ezaba ezaba pesa bado ko kamba bato o kamba ville ezaba doa ba conseiller la ville belle momone a conseiller malade momone ezaba to mono mais prophète ezali kambo mususu ya mataka kotona kama moko za krepoza comme solo un jour les enfants ça aza kosuka aza kosuka akoya so de kama
pas contacté. Mais professeur Toulé a eu sérieux, j'ai la trésor de la personne. Pour ça, c'est un peu pour répondre. Amos chapitre 7, verset 12. Bongo amasia lobi na Amos yoko tokona makambo longwa awo peso na mboka Yuda kuna nde okokeko bikela na musana yo ki prophète kasi tika kosakula awo na Betel pamba te ezali esika ya kosambela ya mokonzi ya mboka pe ezali na ya Nzambe Mugolande makambo ba église Amos binalia bisabango Mose ambiso apato sambela Biso to sabato kanisi. Biso to sabato nzambe balango. Biso to sabato limba. Mais ba osene ke mutu nzamba kindie. Bora ba chapi tema ba passer ngo. Ba chapi tema ba biso to échouer. Nzamba tin prophète ba ya miete. Biso ba ato sambe na biso yo mutu wa ko biso manga basika. Ko chapi tema. Dego. Église Esaïa Nzambe, dans quelle église a la réserve? Pour nous surtout, c'est que quand on réponse, on a une réponse. Pour nous surtout, on a une porte. Ganza pratique, toujours pas. Église de Nzambe. Yo anjo ko ko tu me église. Oi, na tira bicho conta na église, pode passar na peça. Pastor a peça como todo como que exa pastor azo com coisa ba bere. Nzamba batunyoso. Nzamba osala mesmo de boma. Nzamba osala muito mesmo uti wapi. Força maneira por ya parole. Parole so como eu sei, pero cada mana yango. Depois, essa aparição peda, não na paz. Aí é que a igreja resolve. Na coqueira depois a igreja, mas a igreja que tem a mulher passando essa coisa e é o que sai. O essa muito é pastor, mas muito ensamble a cultura. O exemplo para facilitar. Para facilitar. A igreja não está tendo que pegar com isso. Nem na sala, dá para fazer pequeno. Só que tu na casa. Só que tu na casa. Ora, ninguém. É isso que tu tinha que botar uma ação de solução modelo outro. Metamos só como aquele que está preparado para casa. Preparado. Mas para isso, muito essa não mulher é muito mais. Muito essa mulher é essa não sabe. Oficial. Só que na peça de não mulher. E a copeira para chasser. Est-ce que vous avez la carte ça ne sait pas. Mais mon doigt c'est mulher. Donc, ça vous doit kiss. Na tuna kabili est-ce que là-bas Congo to tuna mutombo. Ba to gono ko so da katanga. Ne to sugi ne. Est-ce que ça va d'abord on va go tuna passer en mulher. Eso. Toda passer en mulher na ba Congo. Mais va passer parce que comment on tuna bango. Mon tuna na ba Congo eso tuna. E poi è tutto Azangi. Cosa Mungu ya Kristo zala Mungu ya. Zampoje betele kuba trovere. Betele kuba ba Igreja kuba awa ba isi amose. Kende ko biso to za Igreja la tso. Kende biso ba to sambela. Me ba ko se ga mungu ba zo be garanzamba za ka yenda ko yebisa kende ko bimsani ko ba zo lela. Mutu moko te ayeba katamu nzamba solo ka mutu. Mutu moko te ayeba katamu nzamba pora ka mutu. Menyo se ka principe ka mutu bini. Oye, ngale kusala. Oye kai ni ne ko do. Mentala metna. Ofisi suko na iko na awo afale na madam. Na pesa nzambe mbelesi. Bola na ofisi. Toko. Na pesa nzambe so ko mutu ko yana mwe makasi beba bakondima me yende nzambe afoni profesi
Mais par exemple, ça va pas être changement profiter ça va camper ici. Mais ils sont les très choses à faire. Mais ils sont tous les deux mais changement sur pour ça va camper ici. Ma camper ici. Donc alors nous devons na profession Isaïe Robaki. So nous allons téléphoner ça qui beaucoup sur mon temps comme alors Robaki est comme ça mais RDC que ça faut le dire. RDC comme muinda. RDC comme stage na metanja kwa baje kwa RDC stage na kwa pese bazo tunaka za pache RDC stage na. Et ils sont au terme après la télévision. Ah oui, ils sont za kwa RDC. Mabe RDC za kwa. Est-ce que za place les Azangaka profita ngo? Est-ce que la carte place pour ça va profiter za kwa? Isso. Est-ce n'importe quoi, le professeur mérite partout, je profite. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais là, on se perd tout ça là. Tout ça, tout ça, même les guerres, tout ça, mais il y a banani à outre charge, et compagnie. Mon toit, c'est un charge, et c'est charge de guerre à ce qu'on a prophétie. Tá eu contra PT o exame do banco. Tá eu contra PT o exame do banco. Tá eu contra o exame do banco. E foi muito aí ainda na charge, ainda na conta grana na Zambia. Ah, moça. Ainda na Azana, Zambia do show do Zambia. Mas já só de lá. Zambia é no meio da outra coisa muito na Zambia. Professor RDC por parte. Et l'Afrique, mon Kiswahili, nous avons fait ça sur le texte. Nous avons fait ça sur le texte. Mais nous sommes quoi? On est sur le salle éthique. On est sur le Seigneur. Nous avons l'accès à place sur le texte. Nous avons l'accès à place sur le fan de texte. Nous avons l'accès à Nani, à sa contact, à sa nous avons à constat la l'union sur les RDC, nous avons Kaka. D'ailleurs, ça dit dans le police. Kaka y est beaucoup de so que o de kufuru mtu alete papa kuma nzambe kile leo sana ndenga fanda kila mmoja ndenga fanda kila David ndenga sana tepes afande na ndako ya Mungu afande na ndako ya Sababi nzambe sana ndako ya wenga ngala ndore yawe ndako sasa fanda Nguenza memonaki na tamba sana ase deles ba topa mabanga mikaro ba sai relaxene ni Yesu Messia place sokote laki akia temple sai sokote sai pesa yake tena mjua kwa sababu ile Moïse comme ils sont ayaka de primine sa fête kitaki na parce que nguya mwana na Yesu kitaki nguya mwana sasa pesa kitaki na kimbangu atambura kina kimbangu asdeja kina Kristo kimbangu c'est 1990 banonanda bimaki na Kristo bomba na English kimuntu atinga kituna nzamba tindi ba Mutu akute na ngena lobeliye Akili Angela Gobediye, Nzamba Tindingai, Misona, na utile kole sekinte na utile kolo, na ye anena misone sayo. Zwa nani place précède, au pays à Mutu, au yéga dans la place précède. Nzamba Tindiye ko sa prophétie. Et Christ va se faire, et ça la dimension de prophétie. Na bosa ke papa ni mbangu alobaki le sengeti bible to ngaba ko anjo na yena biso anjo ni zena ke mbangu bolo na ki be bayeba ki pi afanda ke ko bayeba ke be ba bundi se susu na katika kisi ya mo banza ko do so ni na ka fa banza ko ba ezaki ndenge mususu ko nzamba fanda ki kuna pasteur ke mbangu ko sambe ko papa ya ke mbangu ta mana nguya mais ba retraité mo le demander ba tuna ka pété donc ko ngoye ko ka dati ko
Tout le monde est à ces gens. Nous avons fait la télé, mais pas pour moi, nous avons fait le guerre, moi, elle passait. À son terme, à la papa, son qui vous avez la téléphone. So sa pera na telefone na sa tapo sa tapo sample sute. Uyo ko sa pa dole me foto to konte na kero na katraso. On sa maroba. Ni de se lo para kate kero ko. E va sa. Tango sa ko to sangana, to sa ko ba sala zamba wona ko ba pesa mbo. Ba passer ko pesa mbo paso. Passer na paso ba ko ma ba ni. Passer ba nga za ba passer ba zona ba zo pesa ngambo de pasteur to swana da ile buto de ngana ko sala ku ka ngana na de yako de zerma ko spore ba ko so le ba société na mendeko le ko so sala le ko le ko problème le ko so sala ba société na le ko moi si nimelanga because ngomba bomata ba Kristo tokela ngomba pepo Bolingo sote tiro panja okela kama sema to ko te passer lo futera basa pa to koma basro bana pa o kanga pa na ba zetra ka excellente ba Kristo kela ba kanga na ka tete madamo somo no tipo sa ko lo que te puede mo ko lo que na ba kanga singa na ka tete ta ko se senga sabe e Kristo no so edemo lero to so sa ko lo sa moi si nimelanga mikolo zoya moi si nimelanga ngomba to so mata ko mikolo to mata ba Kristo to zoya bisko to ya andara tanta simani Neko mabele o mabele kimbangu mabelo mabele isso milha já perder expectativa isso que pega aqui na carta é da boboi isso mas a gente é a coisa que eu faço e é que a de boboi é bobo já sabe ali eu vou pegar isso e mabele kimbangu o mato que tô pagando do bem com o que eu posso o mato o que tá o que pago do bar que eu posso mas se diga lá aí porque você me mukolo ozo ya e como não pode depender essa música Jean 4 verset 21 tagi na komona Yesu Yesu alobi na ye mama ndimela ngai tango ekomi penepene oyo basambeli bakosambela tata bobele na ngomba ya Samari to ya Jerusalem te bino bato ya Samari bosambelaka Nzambe kasi boyebi ye te biso bayuda toyebi Nzambe oyo tosambelaka biso toyebi Nzambe tosambelaka bino boyebi te tango ekomi penepene ngomba kosambelaka ngongelele Bolingo sokutele desimo ono lokini obo kangara panjete obo kangara baba ebele nganga sengi Bolingo na tetwali de segibandi deko mukolo to tika bashere koyo mukolo to paka da mama mabele koyo dimbango ore bisina ikokisa Bolingo mama na mabele dimbango deko to koyo kobongo ndeka to kosana mabele jusqu'au na madame ko paka da mama pesa música tete ko onja pesa kitisi ko koyi Zambe pesa ya chepion Zambe ya fasale ka asaka ko a chepion a televis ngoge ko nyoso ko mama nyoso sara mwana azobi ko
Et moi, ce qu'on a dit, papa, au Pumbaka. Et maman, au Pumbaka. Et toi, Kabodé. Papa, t'as dit Bibi, au Pumba. Moi, je suis mis à la maison de cela. Oh, wana dimanche eloko moko besoin mabe linga bato baza kokoko linga bato kopesa conseil mwasi pesa mobali conseil mobali pesa pe mwasi na yo mobali sepe keba pour critiquer basala za présence ya bango keba pour critiquer basala za présence ya mama na keba kusa bato za pele bakotoko kusa bato bakosuna kusa bato kamusoko kusa mutu sana nguya akobuka kokoza kati za basonga bilo asansa bilo asubira gawa na kubo kusa Someday morning